Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Nabandeko Nyonso Bozolanda Biso partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, DSA7 de la presse, général de Tumba, major de Tumba, maréchal de Tumba, Nabango Yeyo. Azo sa bino toujours musala na chaîne na bino oyo tozo bisa bino ki mikolo yo Congo check check to ebité bato ba pesa ka ba brevet to ebité bato ba pesa ka ba mérite boke ba po Congo check check azamwa na mki azo beta ba yaya yakala oyo babanda kala. Merci beaucoup na yemoko patron na biso boss Sibu Mutombo leader a pembe donc tokoloba nini tokoloba ke papa vanda mosala ezo sala ya solo na Congo check check et puis na pesi mbote na bandeko nyonso to bolingaka Congo check check surtout na capitaine na bango cœur sensible ndenge nazolo bakaka ki bana basi nyonso basala ba présenter ba émission internet na poto capitaine Nabino Ewana cœur sensible donc Talaraka Azosala Musala. Et merci beaucoup à la grande réalisation yo Meti Tima Azosala montage en tout cas et puis nazo pesa déjà communiqué tout ça éprouvé vraiment nazo pesa déjà mes condoléances na Meti Tima wa Koufeli grand frère naie propre oyo vraiment asala rabiso ba image boyeba na poto so iboka na ba Meti Tima mobala nzoto mikie pour mibala nzoto mikie to comme moi rare. Tanwa metiti ma bazana ndoto mikebo eza ko konda tende bolo bakana Jerry Kobetox o Jerry konda santé mukebo na boye étouffement na mbetu talaka ka ifona za ndoto mikebo doit bo soutenir metiti ma oyo vraiment a sepela kana mutu asala ka musapo héros dans l'ombre musalo asala ka boya na ye caméra yo faut balusa TV na ndenga sima mabe pour mona ye donc azana matanga na biki tokozala wana Congo check check momba tokozala wana. Merci beaucoup lelo Jerry Kobetox a elibino numéro ya sika oyo bande ko bozo tenir biso moi rigueur moi muke Jerry plasma darling love bozo sala ba si j'ai oui ezo lelisa biso ba misusu ezo pesa biso pasi mais oui tozaka ka wana tozabana misala na bino ka nde na lobaka ke Jerry Kobetox azo lukela libota na embongo po musala nde tata musala nde mama lelo lisolo lelo na yebike bandeko yo bozaka na mwa mutema ya ko supporter te bo supporter biso po eza lisolo ya pasi pe mawa to ebite na Kinshasa makambu Kinshasa makambu zo bota ma ya ndenge na ndenge donc lisolo oyo ndeko na biso mwasi avandisi ngai kaka na commune nga na vandaka na bandal abengi nga betelinga ngo ngai moko ma ya miso ekiti en tout cas eza pasi pourquoi tozo sala na babiloko aboye pourquoi ba mabe ya boye mais avant na lo ba sujet poto comprendre ngo ensemble il faut na pesa na mbote na bandeko na zana bango na bandana moi na mobali ya gote business oyo azali yaya ene na biso azalaka toujours na Congo check check pona ko pesa ba ko sala ba analyse na eboni ouais kimia libre nzamba pesi santé pesi makasi to telemi quoi merci et puis mbote déjà na bandeko ba Rolanda biso toza bien. Voilà, Yagotia le déjà tout ça bien. Bendo, Blandine, Bendo, yo. Aïe, Naboyi Koloba Boni. Ah, bien, Jerry Kobe. Kimezali. Ah, Kimezali, Nangolo Nzambe Kaka. Voilà, Nangolo Nzambe Kimezali, lisolo oyo tantina biswa betelinga alobi na tanga kombo na yete, mais esali pasi makasi ensemble na plateau na bandeko yo bozolanda biso boyoka ya makambo ya somo ya minene oyo ekweleli ndeko na biso mwasi. Ndeko na biso mwasi abalaki lokola mwana mwasi nyonso tu rêve ya vie na ezalaka abala. Et puis abalaki mobala honoraki ye libala malamu bavandaka na mobali na ye malamu mais problème yaki kokomeza nini na mobali basali déjà bambule belé baboti bana misatu baboti na mobali mwana liboso azana problème ya makolo mwana ya mibale amonaka te mwana ya misatu alobaka te pe ayokaka te. Bandeko nanga ya pasi pe ya minene za nini mobale yaki kotala alobi mwasi nanga na lingaka o makasi mwasi nanga yi azati nyoso pona nga babalaka pona mbala moko to pona vi mobimba avandisi mwasi na ye
po alobela ye oyo ezaki kati ya motema na ye mobali avandisi mwasi ayebisi mwasi omoni ndenge tozobota boye eza humiliation tobota mwana tambolaka te mwana alobaka te mwana monaka te omoni tomekana nuko pema mwa muke tobondela nzambe oyo akela likolo na se ndenge nga nalobaka nzambe ya balongo nzambe ya fumuki mbangu tobondela ye asala pona biso tosepela pe lokola bato nyonso basepelaka wi mwana nyonso ndenge ndeko na biso ayembaka pa Fabregas alobi ata mwana baba azali kaka mwana mais ya famille wana babandaki kotala mwana te bakoma ekomaki dérangement mwasi na ye andimi bakende na hôpital babeta ye tonga ya 10 ans po bapema nanu batala nanu losambo na bango epai ya nzambe nzambe asalela bango ezaki pasi mwasi alelaki manzaki na shwa te andimi oyo mobali nalobi nalingaka yo nde mwasi avi na ngai. Et après avoir kozwa tonga wana 10 ans wana tala nenge tokoselaka basi makambu tolobaka o nzambe tanga lalisaka biso ayebisaka basi nini tala mobali na mayele na soloka na mayele na bondoki na ekari ya 10 ans wana mwasi azwa tonga mwasi akomi kokende pe na 10 ans leti ekoka nzoka nde mobali abota bana misatu na libanda alandisi bango pe ba ekara ba inane banango normal babimi normal mwasi aye ko découvrir ke mobali na ye abota libanda ndenge nzambe asalaka makambo na ye en tout cas bandeko nanga mwasi aleli donc mobali azwisa ye nga tonga pona humiliation onga na botele bana baba bakoka epi na baveugle ake ko bota libanda na libanda boti bana normal ndeko nanga Géry Congo check bota elanga na likambo yo est-ce que mobali opena pesinga lokumu est-ce que mobali opena pesinga pasi ni na mutema yango ntoye nango liboso na bino bokoma na ba email bokoma na ba commentaire mais biso pe na plateau awa nazoba nana na ya Gauthier oki lisolo ya pasi bino mibali naloba nanu bino mibali pona nini mayele aboyi mone na zui moi temps pona loba na vivement pasi no ki pasi bon lokola bolingo za na loko mibabeli mbale kumbaka la vie et la mort to loba nini bolingo deje kumbi pona nge kumbi liwa waneza liwa to ebite bon to continuer kana kati ya lisolo na okina pasi naza vraiment peiné naza na pasi na mutema na mungongo na ngaku expression vocale ko moya ko changer muke mais c'est pénible pour ndeko na mwasi so déjà nga mbali na ki pasi bon na mitie na place ya mwasi ozo vivre ngo ngano ki lisolo esali nga pasi bongo muto ozo vivre ngo po apesi ba détail musute ma pesi na kaka na ndenge de manière globale oui leki c'est vraiment pénible. Et ça vraiment pas si bomoni ndeko même na plateau ça lié pas si bendo mobali oyo to benga enani to mwasi nenga zolela azolobaki bandeko nanga botela nga likambo likanisi nini nanu oyo liboso yoko pesa mwasi je ressens nga no passe likanisi no pesa ye iza libala okoboma libala te pona problème wana iza libala bano yo boti bazabana nzambe bitina pesa kiyo bana wana po lobby na bango yo yebite enso papa na bango amundi bango ke bana bazanga tina po to koloba mundi bango bana bazanga tina mais pas nzambe bazana tina en tout cas ça n'a pas si géré aucun ko zo mwasi na yo moko bala ko pesa etonga ya 10 ans donc ce que yo mundi ke bana zo boto bazabana te et puis au Kébota sous libanda bana misatu donc après ça kuna tonga pa o bazo botela nga kuna bazé lokoté donc na bota bana o ba botelinga nde wana baza bana mais bana nyonso bazaka bana sur les selinga pas si Géry na zenga makambo loba voilà ils a pas si makasi vraiment na ebité bendo alobi moi si pe atala iza libala
libala pe okoki obomango bongo te soki pe mama na biso asalaki ya gotie na tuno déjà question so mama biso andimaki likambo tonga wana azalaki pe na amour ya mobali na ye hein te esalinga pasi c'est vraiment naoki pasi avant naloba mais contrairement na bendo nakenika droit na but ndeko nanga mwasi fo atika libala wana oh atika libala wana boma libala aboma mna libala wana po c'est-à-dire quoi moi tant déjà mutu abeti muninga tonga ya 10 ans babota te balbaka mona c'est une bénédiction c'est la vie donc à côté de liwa na kati ya libota ay blongoli lipamboli moko boy na kati ya libota do bolamu o il faut ya na libota ya longoli yango lem supe bana babota mi normal libana banga babota mapena siko ya sepeli siko zo bolamu wana agi pesa ngo na libanda. Vous comprenez? C'est que moi c'est libana ça ne sengoti pour bana ni baza bien mais maman na biso tongo midi pour qu'on a bana on attend on tala muté manezani te avant maman avant ça la WC avant ça la WC wa déjà un problème misatu ya bana misatu moko aveugle moko mona raté moko baba mususu na baba na yoka c'est déjà trois problèmes à ma casse a juste sur mobile bakisité akokufa donc bo malibala te pona ngam na tikali mbali wana ambali mutema mabe kaningo zo baza mutu na soloka azandoki do aza na ebito ndrem da simbela satana nini bilamba tanga atang bazala kotingo aza pena mutema mabe. Voilà. Alors bendo qui intervention ya Gauthier yo lobi ke mama wana a supporter za libala mais ya Gauthier lobi ke bomi déjà motoa moi ça en tout cas boma libala wana ponanga aboma libala te soit kende ko zo tonga 10 ans asala ki on pona bolingo mobile nei mais mobile azaki na ba projet ya mabe ya eba kité ke mobile ko sala e bongo découvrir en quand même tant à découvrir en eza libala. Ba maman na biso mso beta maso na sala 40 ans na libala 40 ans de mariage 30 ans de mariage ba mona pe makambebele bakanga mitema ba fana pe na mabala ti ba bokola pe bana mso pe nzamba benga bango bazali mso ba 60 ans de mariage bazali ba 50 ans ba mona ka bola muté ba papa pe basala ba mabe moko o amuna ko boma libala te ko boma libala eza solution te population yo po okende. Et le but que mobile na osa mabete osa lisumute sukutu o mobile no asalio ezamuki place yo msuyo ko boya ye pona défaut moko boy place okende ko ça plus pur ndeko na ngai nzambe azali en tout cas pona ngai bondela nzambe kaka eza pasi na msuni eza pasi mais nzamba pesa o kimia po mutapesa kimia nzambe ndapesa ka kimia nzambe mutako consolo ezaka nzambe soit kimia ko boma libala te obala na ngamba no pour le meilleur pour le pire ce ko pire ango en tout cas ko boya ko boma voilà pire ango pona nga mobala za de na projet mabe pona sœur vous comprenez donc sorti sœur a découvrir kango avanté a devancer ki likambuté jona ko pe ko liai. Vous comprenez? C'est que pona ye et sengo na libolingo ya solo obi to na zongi mo mkesima elo mo na Hiroshima et beta après quelques années ba mo boto mo boti mona zate mais na ka o lokola ya liboso bungo ya mbele misato pona nini po alingaka mwasi na ye bakendeki na hôpital te basala ba examen approfondi ba cause ya passion ezo uta wapi ce que ça na kati ya mwasi lokola boti libana lingo ba kiyaza ne bien peut-être pas sur les pas moi si à soigner moi si nae to lokola ake déjà libanda monika boti mona mo ya bien ndeni kuna na boti bien na boti mabe azonga kital ba moi si to kena to sa ba examen donc pona mona kwa moi na za moi ko kufa donc tina neza na ngote donc a continuer donc pona donc moi sa mutu et puis boti mo comme mi balé mi satu zo niveau et puis zo ba ya abet sango ya vite fait ta car inane et lingo ba to no to ba peut-être ba foutela de temps toi la ngote mais mona kuna sa sombi lupango doit garantir déjà vie ya bana wana a garantir déjà bolamu ya bana wana mais koto so peto la ndebe mona ka non bon asala ka pour sala. Voilà, merci beaucoup. Peut-être na kotanga moi message muke batu batindeli biso mais na pesimbote na Caro matumona de Monaco na peso bambote belé papa na Kevin na Amsterdam moninga ya Dodé mavumisa donc wana pena kati et puis na pesimbote na ma Pascaline wakwetu wa mashi wa mumenu talaka kayo ma Pascaline mushinga et puis
sponsor ya Jerry Kobetok so akendaka partout Azmak la Canadienne a peso bambote belé batu bakomeli biso vraiment tika to tanga Mireille Munganya komi Jerry mibali yango bozo kufa na AVC vraiment boza bandoki po oyo mobali asali il fallait pas andi makobetisa mwana mwasa batu tonga. Il fallait nenge ya mekaki libanda moi si pas meka libanda oh non. Donc voilà ba message zoya bendo avant to tanga message mususu quelque part yozo lobake moi si aboma libala te pona yo ozo conseiller mobali na biso talana no mwana mobali wana pesa na conseil pona ko boma moto lelo moi si ayibike nengo za moi si babotelo nsu bana mususu libanda mobali a récupérer bana yana wana ndaku po kimie kota po basi mususu bazaka bongo po kimie kota zwelanga bana na yelanga bango po ezala te o yakotika mbonga bombo yakotika mboka ya classe po ezala bongo te mobali wana so aza mobala malam avandisi mwasi na ye asengi mwasi na ye pardon nde bakoyokana soki moye ezali bazwa bana wana oui po bazala na kimia po soki bana pe baza pa mwasi wana munike boza na kimia te donc wezana mbongo akosenga mobali te akosenga ye kaka po bana baza pa na ye akobanda na ba dérangement bo ezanga mutuna makolo en tout cas mama boza mwasi ya ndako boza mama zala mutema munene mama tsa problème eza nini eba kaka koboma moto yokana mobali na asa mobali na ko kabaiti kokabaye pa mwasi wana ti mwasi wana azanika ko diembela bana oza na bango ba très important baza bana voilà baza bana ya Gauthier moi likaniso to pesi muke mobali a récupérer bana yoko to déjà ko tozo baba kabwana na ndimite ko kopesa chance ya ki mobali aya na bana na ndaku po aboma mwa moto na poeza la façon ya kobondela mwasi na ye omone sika bolingo ezali obimisa ba vérité mususu na ya famille na bino caché au sanza ozo comprendre du fait déjà que mobali wana ba botele bana ya bien misato papa naza sûr que ça lobi na mwasi wana ke omoni to bota kuna kutu bikizengi na bakizengi siko mwasi wana wa boti bana ya bien bano ya ba angelou na bata ba angelou ba bota mikuna moi ça c'est vérité azo ba angelou na ketika kuna sika bana satana ba bima bana satana na nanga kan pesinga ya kanda pozo mona ndreke kuna nde bana libabe bana soloka bana ya pasi o baza kuna moi si wana boti bana msabi déjà vérité andi motika bana na ete kutu pona ninga zalo na yende kuna komena pina moi si pena ya solo asi ya mi pena vandi ya kovanda ozo comprendre to yebite ngana bangana bangela sko sœur na nga wana joala j'exprime mabe John j'exprime mabe d'abord obeti si mona batutonga bobike pendant 10 ans wana qui sait maman nzambe ninge zala ninge ndekuna Blandine bendo lobia eza makambo bonzambe nazonga tana na appuyer muke qui s'après bana misatu wana oya mine anga zala mona malamu e bana na ngompe bongoti peut-être pas qu'il y a un médecin mais déjà oya mine ku déjà opekisi aya do apekisi sœur na biso Kabili Pamboli aza esprit mabe. Voilà, merci beaucoup Tokomo Kenachit mais ti mazo signalenga déjà natanga mama dongoma alobi Jerry c'est comme si batuna mukili bazo tia susu nzambe na place na yete nani ebisi bino ke to mobali wana ke bana bako tikala kaka bongo ndenge bazali bo chaka nzambe na place na yango wana penga na mitunaka batuna mukili lelo to tia nzambe place ne komika mutu azwi kisi mutu asali boye kisi donc mutu akonginda suna kisi te Jerry Kobetok lobi akei au France au Belgique kisi c'est que comme papi qui vendende malgré que papi qui vendende donc comme belebe na Kinshasa pe na Congo donc kisi kaka ndem de comme dominer et ça vraiment passé to komi ko kena suka bendo moi liloba na ya suka na bato bazolanda yo et puis na mama oyo azolela za na maya misu alobi Jerry Kobetok Congo check botalela nga likambo en tout cas lilobeza non pas ya maman azolanda ngai na bana zonga mukini pa gotia lobby ke bana na baza ba angelu ba o ba koto ba satan te non po mona to boti bana yo moni ba boti bana normal mais ba voy ba lingi pe classe te ba tangi na ba on peut baza ba illettré bon m'appelle le côté muso ma baza baba atangi lo ba komi muto kam o nga mongi bana biloko pamba lo ba komi nde boye nzamba lokota ka biloko nzamba lokota ka biloko ba to mona pamba nzamba tombo la batu donc mutu ba mono pamba pa nzamba tombo la batu wane mama komitunga mati bano bochi baza bana nga penda na encourage beta tolo za fier na bano misato wana
zala fier en tout cas zala fier na bana o me pona nga na mobali senga mwasi no bolimbisi kolanda kuna te senga mwasi no penta en tout cas bolimbisi bo continuer foyer na bino otape mobali mabe pona nini okende ko beta muninga tonga po tonga wana ezaka na ba problème gérer parce que fandi 10 ans na nzoto parce que soki ezwaki esalaki problème moko na mwasi na yo pona nini koti mwasi oyo bali osala eboye mais maman so babongisa kaka senga mwasi no ka bolimbisi na bandeko balandi yo na pesi mbote na wana beau-frère na nga moko la sublime mobala bata forte na vrai chérie bon bata na Suisse ou en Genève. En tout cas maman chérie Pierrette, moi c'est en tout cas maman chérie. Moi c'est Anoko na Ngalijo, bon bata na Belgique na Liège. En tout cas merci pour na OP, un petit merci na la canon darling la canon na quoi 3 fois quoi. Merci non géré. Merci beaucoup. J'espère que vous qui wana likanisi ya Blandine Bendo, toke na likanisi ya Gauthier ngonge pusani pesa moi likanisi pona ba. Likanisi zaka pona mama ale a continuer ko linga bana nayi. Quand ninga continuer ko supporter Gizemi à 9 mois. Mais libala ndabo. A continuer ko zala na bana ya Alexa bana wana bolingo mais mobali wana pona nga en tout cas ke na bana. Tikela e na mwasi na wana nga na mwana mbali mais salinga pasi makasi. Non supporter mutabongo te ngavuma pardon tikela na mwasi na yo kene na bana wana nzamba ebi nzamba osunga zo comprendre mais mobali wana ata pardonner ko ndima ngote akina ko betcha pe mwasi na saboti bana misa to landisi papa babita bango tonga abaton 10 ans to arrêter nan kwa ni kuna osala ngote asala kana mwasi na limba bambote na ngai na pesi kaka na ebi ke Merlin Ngola na États-Unis Ngola Merlin na ebi ke li solo et salo passe. Mais comme la gérie na commentaire et ça peut les canisinayo et ça la moi bien la coiffeuse de Tobenga Mikolo coiffure maquillage Nachama Vambouski moi na papa toujours en vert et blanc donc on a pêché déjà bambote belé na pesi mbote na papa wasali bisoto comme citoyen du monde armes lourdes papa na pesi bambote belé na pesi mbote na Azmak la canadienne te yondozo simba géri to mona to sepela et puis leki nanga petit Azmak la canadienne aliaza kwa darling ba plasma nanga yananga na pesi mbote na couple oyo ya Zagor Lutadiambo motema ya mama Charlène ndala na pesi bino ba mbote na bo sanité Iget Kamanzi yena Canada yo pe la canadienne Iget Kamanzi et puis ma chérie na kozangisa te vraiment mwana papa yepe lokola kanenge mona Nachama Vambouski na pesi mbote na la métisse noire Glody Lukala motema ya Gauthier business et puis na suki na kolobaka ka mama Adrienne Nongi na Bruxelles ba mbote yango wana voilà et puis to continuer kaka na kolobata te si déjà ministre de Sili. Ok bon d'accord à la prochaine édition. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, et sali pasi na lisolo oyo bandeko bo komela biso, ceux qui peut-être to kozonga lisusu na plateau oyo to lobela makambo oyo vraiment eza pasi. Peut-être ngai moyena loba lisusu eza été pongo rekei bino bokoma toujours na Congo check TV oyo beta bayaya boss ici Mutombo. Brassard est déjà côté Nabiso. Merci beaucoup na Metitima et puis ba condoléances na yo au perdre Yaya vraiment les a premier degré à te bineni to sali lango check to koleliso ensemble pe tozo lela. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda ki biso bo continuer toujours kolanda chaîne oyo pour eso pesa bino ma solo oyo et eza pena vrai. Merci beaucoup. Quant à moi je vous dis bye ciao. Comment check Yasibo Mutombo, Congo Check TV, Yasibo Mutombo.